Je dis pas Coco. Je dis pas Là, c'est mes mains. Bon, bah, qui se laisse, il y a rhumatisme. Oh, difficulté, papa. Maman Boni. Amina Moni baye na Alisala na Gadiki waka otukende kutayaba babuti Belgique oh Moni Amina zao tukende kuna bayine banguti oh ngana makolo na ngande ya sala ngotambu singa bui Mais papa ça va bien te kotambula papa age na bino pe kim sa moi rhumatisme mais ça tout est non papa motambo ba ça me l'a da kabango age poussani oh ngai kutu ndenge ngaza bui makadisi na ngai komi doso mbele ngavelo oh ba sako pati ne ka ngai tangu sina njere bichi ngobila papa na koko la yo ya c'est na koko ngoya koko Nikolo nyoso kaka koko moko yo to yo kutaka mama kama pe loko yo ngala jela kinyo ya mokio yo beba belo yo papa leka osakata mwa soi na monoko kwa to tala so moko mususu koko mususu ko ye atili ka ye na velo mama leka mbele mama nasa quand même moi sinon eza malamu bana baza lipango lote epa nzambe oza mwana biso moko nzambe apesa biso mosusu ce n'est pas un problème tokobota ça veut dire quoi basina bozoya na mabele asengi yo mabele ale me mabe ezali wana nga nalingi mpena kamata abota mpe oyo ayo abe yanga koko oyo azali yake nga te o makila na nga te ya makila ya bato so mokolo na ye adwi ye nakotika na nani yango na ye na mabele ebebaka mpe te papa eta etali mvula nzombi mabe na ngai ezali wana yo makambo oyo tuzeni ndako ye mwana nazopekisaka yo leli nyonso nazopekisaka yo tika twatwalala mosefala to wene nalobela yo lokola nga nakotia kakawa papa pesaka mbo atike nga naki yo nde bangala matisi wana natala yo soko okoma na libiso papa nakotia bino kakawa nasala nini naloba boye mabe nazungisa boye mabe sikoyo nasala nini kilo sokoza oyibaka makambo mosusu te liza mpe malamu te fato na mbongo oyo nakofuta bisi yango na kokoma na libiso malamu nakema nasali to oyo soki mama na mwasi na yo ayataopesa yo anaboli yo okomomonaka papie boye alendo na poti yo na mpasi mama na buzenesi nyonso baninga bakosepela bisengo nga na poti yo na komona mpena nyonso alendo yo okamata sengisi oyo opisa aleka batapesa mama na mwasi na yo leka mote mokili oyo toyaka na saa moya na kotuna yo sikosoki ezalaki makasi ya vene bijalingaki omona aza mwana neyo lokola pesi yo mbongo ya mbuka franc congolais omolika aza mwana neyo otsama leste vraiment eloko ningai ale nazomérité vraiment nasalaka nyonso mpo na bino nazope bino koliela bino makambo na bino nyonso to je le fais sans problème pourquoi bongo tika ngai tranquille te nafana mpe na foyer na ngai vraiment ale kulanda makambo nyonso eyeri tozalaki kutu nzela niyo te kasi kaka tuya kuyitala makambo ya mama niyo azala mama je regrette beaucoup mwana oza mwana mokie mamozokotiela motu na ye vraiment ndenge azo ayibili makambo aza anzeliwe bana mama kulanda makambo mama nyonso yuki teka ezali topola sabotage nayibi te natango songi yango nanga futi nayibi ata kuyiba te nzoka ti tozalaki wana pas problème nani petit frère aya pas problème maman so aya pas problème je peux craquer je peux craquer oye Mungu akinjani asali kama na makala tapa ndani kwa ngaya lazima njenye huko depois aí bem aí dizer ya Mungu ne pambe sayo kusanga ngapi nakenda pesa kana kenda nalandi
Kaka sei. Je n'ai pas d'option. Oi, não sou isso que é. Mana yang mau? Iya. Kan, bukan sih, tapi sih gitu. Mona babota ki mo Tiffany mona babota mona bota mana de famille. Tiffany. Na boite. Ngakangi mona te. Tilo mondi bako otala mona te. Okangi mona parce que ngana luka ko tipa na mino ti place bonda vanda na fani na mona kote. Kote na de to longwa kala. De to longwa banda kala. Omoni seke yo pena yango mengo simba na ngo Tiffany. Ngoma atakutu ngoma ndaza na fioti ndaza bongoko. A papa mwana nga. Bokabona déjà depuis kala fani. Yango mazo benga zo tuna mwana e fani. Siko ngana oyebise nini? Ndeni fortune ngo. Ane bien sakola. So moni ka azwane yo. Fani yango mazo benga otinda bambongo na sena mbongo 5 mois. Oh, tika oui. Mais oui, dernièrement tinelenga $300. Parce que na pesa pona mwana. Tena tambul na ngote yo mona na Tiffany. Bon, ça va pesa adresse na bino. Ngana yo luka yo na ndako comme ça na tikelo mbongo. Mama, adresse kutu so na ebisio ke tilelo na eba ta adresse ndako to ndi mate na ebika numéro 16. Tikolo bob makambo soni Fani. Na age no bi adresse na bino te. Na luka na kanga. So na kangi ngo na. Nzambe na pire numéro de téléphone alors. Même téléphone bina za na ngote. Téléphone dinda na mai banda téléphone dinda nga no lo ba no beng no yakuna ya fiota tindela ngata. Fani za ko loka franchement. Où ils a ko loka Fani. De toutes les façons on a numéro na kasi alors. Comme ça, il y a $300 wana. Na kabini ana kasi comme ça okomeni ba. Pesa na mbongo nde. Mwana ba benga ne pona classe mikolo, mwana ma yelo wa paso ka tata na. OK na tambule na $300 wana te, naza juste na $100 akuna compte na nga moko. Mais soko beninga, oye na ndaku, tina ndaku, ye na fortuna na ndaku. Ba papa pi bana poso mona fortuna. No yane. Pesa ka no yane. Natambula eka na $100. Yango mabaki ça fait comme ata 5. Ça y est ka 300. Comme ça 100 yango yo kasi. Ozwa. Comme ça to kuma na cabine na peso numéro. Obenga nga Fani. Na obenga. Na obenga kwa ba mama. Na kutenge na tata mo sa fortuna. Ha, mama na wenze. Tika bo. Mama est-ce que ngana kokoko so bonga kenda wenze na umela? Oh wapi wa suka. Mama banda banzolo bakali kambu ya mwana. Ye kaka mwana. Fortuna kaka. Fortuna kaka. Est-ce que yango matindela ki $300 pour na mwana akende ko lukanga place to zeli boso mama munoko makaso na zala lango chance mama chance oyo ka chance ndeto banda to la nyo na nje sango no bakende ko luka biso kuna amone biso tinga si de to lungwa mama asenga adresse na esa adresse na ebité mwana mayele pesa nga numéro téléphone heureusement mama téléphone sona ki atete pour ce que sonaka benge bakanganga. Nebise na ngoto te yango matindele mwana $300 mais na mito na ngote na $100 awa apesi nga $100 ape alobi nanga $200 no kezo so na bengi na zo ka numéro ni ngande na zo numéro ni na boyo opesa numéro mwana mayele mama kaka ndenge na pesa yo mama simbe na ngambongo wane kubanga te mama izana maboko na ngati kwa yo zabiliani te tika biloko wana na yebi ke zambongo fortune na olia ngondeni bodele na sele mbongo na ba calcul mama na lingi na nga problème te na boyo bote na nga compréhension ya kubanga te za na bombi oui oui oubien ta porte on le roi l'état za te bon Fani, na eli makambo ko umbela awa te. Na eli mbongo pesa nga mbongo ko? Ya buko ganga bongo ndeni nyango. Bongo ngabela ngoka toa bongo. Te Fani siko ongo ibisangani. Ongo pesa nga so explication mususu. Na mbongo. Ata mo makopito ko boma likola nyongo ata mo boma kandi. Te Fani obi mbongo ko eboma ta ba famille bande ko mbela ba ko tsuba ba mbeli ko la mbongo. Mwenga na ile nga explication to le pesa mbongo na Fani. Ya boma ndeko nao. Ndeko ni? Maman, t'as eu mon maman. Combien de temps on a la bête à maman? Attends, moi, c'est la biloba, le babon, on y a beau. Non, le babon, on est en Fanny qui me biloba, le fallait pour la fille, on s'allait à Banangate. Problème là, où est Zani? Maman, au moins, Fanny, depuis à Zambon, $450, maman. Ha!
so na patiente te monde to sala na fani mais fani comme ko katela nga ba mangala e mo pona mbongo na nga moko mo le nde na fani na bimate so bo pesa nga te lokote 450 yaya ata lisolo abetela ngango te mwana nga zwa kimia soko tosaka babota elukula ngai tosa ngai fani obenga nga yo pona mbongo na nga fani pardon monso bote fani nga boto ne pona mbongo na nga fani mama ya bien te to aba ninga ton ninga defi mbongo eza po salisa e ya po fanda te na tan nyonso na patiente fani pardon mama zana sunga yo mama na mukio na zwi zwa kaka kende omoni na mukili balobi zanga mbongo kasi kuzanga batu te uzoyoka zala na confiance ya moninga ezate ndengo yo bandi kugangu bandi kutomboka quartier mubimba bayeba ke yo yeli nongwe pa fani 450 mami kabula bino kabula biso te me fani balanga jo azo pesa ngai mo ba repasse moni sa ona zui mbongo na ngai sa no ebele mama fani kanga na monoko kanga te mama omoni mama na zui opona yo atro se lepona nenga na zwa oti mais o etikali na peso ka dejo na zonga ya ye kimia kasi kende malamu mama babiloko mososala ezala te ntongo ozotala bongo talaka ata miso na ngai mama uyokaka soni te ufungulilinga monoko baya kogangela yo mwasi ya kitoko bozolata na babangelinga estce bagangeli yo sikoyo yo ntango omisi $100 kana opesi mbongo bato ya mwana mama mpo ani boye kasi nafuti niongo na yo nasali mabe olingaki basambusawa merci omoni 200 etikali to na okezwa na oyesu na opeso obeta maboko na opeso fani wana ezalaka bozoba te ezalabika deja ke na opeso songa na pesi yo nzambe nolia monga mobozwa mosute mbonga mwana moke epesa wana nyonga etindi yo wazoba merci desezoya ozwa lisusu talukosa mbongo tala ndenge ezosala yo tala omoni yo uza mwani laka oyo usila soni soki ozalaki na soni mbe okokuloba te ali kosambusawa na quartier nayebisi yo moto nyonso oyo aza na ndeko na ya mobali abali mwasi mama fo asepela mpe mona bana oyo bakobenga yeba tata mwasi sikoyo yeti lelo oyo eloko te nga mpe awa baninga bakosepela baya na bakoko mama siko nga nde nabenga nga koko nabenga kaka ya bana baninga oyo ya na ndako na yo wana ya yanga te nandimaka tika nandima mama mpo ya kaka yo ya na ye dani ngenge apesi mama na ye bakoko soko minne o bayalaki na le baninga me nga siko natalaka oba le alati kitoko nzito oyo anga na pisa ye mama sikoyo nzito wana eke wapi ya mpamba boye mbongo wana nama mpango oyo yako soba na kisasa wa ya nani mutu nyonso lelo oyo akoma soko aboti akamata elitage akomi koma abana isiko ya le akoma yanga eyana koleka bote mama salaka makasi yo luka mwana opisa biso pe oyo biso ngana mema yo tondolo mukolo oyo ngana ako ya pona moni ndenge na lobi na yo boy soko ya mwase mabota mama yo ndenge oko keno benga mama na mema yo katina tondolo na keno soko hawa na zigida na bandeka oleka na pesa bino mbote nakia na ngai merci maman akabati na ngai yaye ka yale merci maman eyali yale mama yo kantinga na boy aboya te yale oyo mwana nga akamati ta pisi yo oyo kotika te mama yo kanti mboko yo oyo mundelo yo baboyaka ye baboya te mama yo pia nde koko na makolo oyo ekoma nga mpasi na bokolo oyo mama Papa, wiki nakute na Fani na wenze. Quoi? Ya solo papa. Nini? Fani ni yo moninja. Fani ka moko mama na Fortuna, mwasi o babota na yango mamwana. Sikota mono sali.
tokutani tosololi ayebisinga ke non adresse na place bazala kuna balongwa bachange adresse nga nayebisi bon ça va pesanga sa adresse na bino ayebisinga ayebi te adresse apesi yo te numéro ya telefone mpo osengi te numéro ya telefone ne nasengi ye abi aza na telefone te soit disant telefone eza lobat epuis topusani pembeni nga napesi eka yanga napesi ye numéro ya telefone nayebisi abenga ngai bon nayebi te soki abenganga papa ntango omonaki ye eloko nini ozanga kobenga te la polisi oyibi aza moyibi papa na minute on obenga la police zambi il faut kolanda ye shima boyebi lokoto ofani aza nango te yango boloba bongo papa boyebi monoko makasi aza nango te papa fofa ndenge azotripote azodrible ngai yo ndima te nana telefone te naza lobat boye na boye ayibike mwana ye aza kofanda na ye wana aza makela ya bato c'est ça yango moni elo nayebisaki yango wana abenga ngai parce que ngam napesaki numéro ya telefone nayebisi mbongo wana va retirer yango fo abenga nga epo ayena fortuna na ngai donc soki ayena fortuna te nayebisaki mbongo wana mpo kanga monoko yo moto omoni mwana te okupesa ye mbongo ndenge nini alepui oloba lisusu mbongo itikali yaya kokamata ngo awo esika nde tukuzwele malamu nde yango papa napesaki numéro na nga telefone na adresse soki abengi oya na ndako bapesi yo mbongo ya mwana biso toyebi te ozopesa bango na ndenge na yo koma mpona osala ndenge wana tandis ke soso toyebaki yango topesa ota mosusu mwa bamayele mosusu ya komemela ya kokanga fani toko kaka nyonso na motuna o kaka mosete fati yango problème te nyonso kaka vie napesa faute ya vie ya muya eske pene ya faute na ngai ya faute na ode mbongo mpe batindaki eza mbongo ya mwana eloko ngai eza faute na ngai eza mbongo ya famille te mbongo ya mwana ya fortune il faut koyiba ngo soki aye turo oyo mbongo etikalaka fo pese yebisa tata aza na posa kutana oza kuyoka lokola opesa rimero soki abengi kaka ba olubi papa fani ye wana biso moko to poursuivre ye oiza kuyoka ye fio tinga na kolubila ye na kolubila ye lokola ye akomoluka rando na fami oyo nini lakisa sec na yo pardon mpona koti na chambre pardon esena te lakisanga yo melo ngana tosala na chambre tosala nini na chambre lakisa sec nano nauti kopakola poudre na chambre na saini tiko poudre oyo opakolaka na chambre nanga kosesanga bajio na te pardon naboyi oyo eza tongo siko omoni nini kuna kati omoni nini qu'est-ce qui se passe omoni nga nayebaka te ndako so ekomelanga nini moto akoyesa eloko nde na terrasse nga mu nayibi yango so naotopakola poudre na chambre tala nde baminasa parce que oza moyibi tika moyibi na age na yo olingi kosorganize te batika eloko boyibi babaluka boyibi abi tu fais ça partout là où place nyonso okendaka il faut oyiba batongola oki moyibi ya kotongola to babaka oyo ya kobaka c'est pas normal papa je suis vraiment désolé papa lelo nayibi te arrête oyoka ta soni je suis vraiment désolé vraiment hein nini allô Claude Lukolongo pardon Claude s'il vous plaît rappelle-moi après hein naza na réunion mo famille yebisa Shadow Bamba la pomme de main yebisa ye nakuta na famille na lemba. Ok, d'accord, c'est bon alors. Narobenger Moko, merci. Papa, s'il vous plaît. Narobi, je suis désolé. Yoso Bali. Hein? Yoso Bali. Hein? Yoso Boti. Yoso Boti. Papa, c'est pas normal. Moi, c'est un il y a un temps de finir. Moi, c'est un combat. Botate tout consort. Maman, bana nzambe mutapesaka. S'il vous plaît, derrière Botano. Boka Sony. Soki kofinga bofinga nga mwana bino parce que derrière za mwana ngana na botite. Lenkama pasa yale wa papa. Ya yana oya ye. Ya yale wa. Ngabo kolonini oyo ngana komona koko oyo ngako tambola pa ya beninga le mputo oyo. Egeleka sango yo boti mwana tala yo dripe na mbinga na ngani yoso. Siko yo mbinga oyo ngana bibisi bino mitata wa. Yo, mwasi ya yene yo. Azali mbandele yo. papa nga Sandra na yibite.
oyo koto imuyili oyo koto ibule oyo nezo yiba te siko finalement oyo nzambe atindineleki nga ezali kaka ale ye moko to ezali bino misato. Papa, je vais te dire ceci. Naïsi au bouillé. Que ça soit la dernière fois. Si on a qui sont fongoli, on finit sur moi, Sandra, oublie-moi dans ta vie. Je te le dis. Oublie-moi. Ah, voilà, il y a un truc alors. Je te le dis. Ça que yo boy Sandra, papa. Oh boy, n'anga moto na bébé, yo na le fond. Na yo bino yo yala que le kama pas c'était. Maman, pardon, hein, pardon. Kobota c'est pas un problème. Ce que c'est que Tobota, Tokobota. Ils ont foyé nanga, ngani nazo kumba libota nga. Hein, papa. Mais pourquoi vous m'avez fini moi c'est nanga, moi c'est nanga comme mal à l'aise. Na yeme ça qui yo, ce que moni ko bota yali mpasi. Bota mo le benganga. Tika iloko mali. Yo encouragement zo sala kani na zo bambana ibaza kusala. Na fiki yete ngana. Na fiki yete ko kabolangana yote papa. Ako kabolangana yote mokolo moko te. Na yeme si yo bolu kaminganga. So na kisasa kwa bokokete. Minganga bajalebe. Tina yate na mikilo ya poto. Tala kata makamuni yo kudi vini. Azivi ko yo mole moso yo munganga ko poti sabasi. Na ye Papa, yo zali mobali, yo nde uzali dikunji ya famille. Kulanda makambo mama ne ona bande kuno yo basha kuluba te. Ngani yibi, ngai pona kama tebino. Izali ni inagi loku mukutengana forisa ki izali kitaya nzambi akamata tindiri ngayo na baleki ne yo. Soko kulanda kama mama ne yo na bande kuno yo basha kusala. Ukuzale traumatisme. Siko tangu kuzala ka traumatisme wani ngai nanga tete. Ozo lobi kusepila babi engi yo pa yale yakambang papa yoko no. Tara tete yo. Papa ogoje ni fa ne dikolende. Voilà, eza gola ngate gola mama. Zala kimia. Kenza nazo solo na. Bino. Pardon, Tudia. L'encauni papa. Mbulo yo comme na gole kamuko, seme le banga le kamuko, seme le banga. Ça va je moto. Nale kana koko kota prise. Allô? Eh, yaya. It's moving on yes, can I yaya. Bien, maman. Eh. Non, tout ça n'a pas bien, papa pas bien. Caillou. Ça va. Eh, yo ma sauf que la provision n'a pas anda pour laisser là ici. Il y en a 38 té. Non, 38. Il faut pas survêtement dans les langues qui n'ont si là déjà. Voilà. Ça va. Fortuna na luka fani na mona kete yaya. Sauf que dernièrement tu retenu na ONZ, azo sanga que non Fortuna za bien, mais la zappé na ba précision té. Et puis adresse na makuta yebi na été yaya. Non, de toutes les façons, on a ça là fort kaka na kuta na pas na OK pas fani. Basenga yeko. Mais sauf que ton solo. Yivi c'est tata. Ça va. Ça va. Papa Kati. Wana sali. Akati papa. Osali nini? Papa comment on sali? Okomu memanga na making of yakana. Papa. Yaka. Bino lumona ka ye fioti yango azana ni pale bino. Asa yana biso, ya libo. Siko, pourquoi soko ya bingi? Budinga opasenga iti. Nazala na problème na bino. Papa vrai, mona ningo passer oti. Tangu na butaki ye nanu ye mwana liboso. Yo zalaki. Bukoma kumona ye ngoma ngo nani pale bino. Soko ya bingi ngala za lulinga kupasenga te. Naza kukamata bino ni infraction. Yo na muya. Bukeba ni loko buza kusala. Uza kuseka. Potongwa ya kenda kuna bino blutia combien. Soko ngala tekati ndambo lupangu te nde bino buzana ye na poto. Lukoma ukamatanga kwa. Na yibisio bukeba ni bino. Bukeba. Titi etiateur. Soko budingala sala bino mabete na lupango. Parce qu'ils ont faute na ngavo, mba crédit ne si. Faute na yote faute ya nani? Ngate, moyo zo kumona makambino kusa usala nga. Ya muya. Fioti fongala sala telefone. Ba crédit ya sili, papa zo konda nga ngaba na seni ata yo moko.
Papa, on a ça qui est un peu sous Bengal. Bengako, Mundelo, you got our Zengo in the Pia. Yayo. Attends, mon Benam. Natuna. Nous sommes maman, fiat, nous sommes maman, fiat, mon papa. Mais si vous êtes là, vous comment Kamatangana, vous n'avez pas le bureau. Mais comment il y a un colo quand même, attends. Combien de fois Vous colondez la zone à poche où il y a été. La zone à poche où coûter. Ça va, on a un Bengal. Sous le pango, au moins le pango. Maman nous le pango. C'est là. Avant la benga été. Na sango vraiment na teki yango soki na koteka te na tumbi yango kaka. Benga. Oh. Tiens nous sommes. Crédit pesa na monter. Desi la basier. Te crédit c'est là na sango bilambo za bulata. Oh nyonsu lati boy uzata na crédit. Poto mde ko bomisa biso poto. Nzambira ngai. Discussion discussion nini soit yo mo donc sona maman kana kuna makambo ya linzi Sandra yo moi sila te ya aller tous les jours ya aller ma na ebité sozo comprendre maman biso to mona mambo ya aller aussi la ndeni na so comprendre te ya aller so comprendre makamto nini donc na maman ndenge moko donc ya aller ndenga zana darling azobota même pas tena age ya aller komi nango depuis que nous vendons arabe, il y a là dans moi na te loti. Mais Sandra, moi beaucoup malaka chanda quoi. Mais ça moi si mais peut-être ndazana abota kana ye, mais pas y aller même sobi pourquoi pas azoni no botate. Donc ça veut dire que eza eloko moya boya ko botela ya. Yo kasi ndazana za mo sa botate. So déjà mutaboti mo ça veut dire que abota kana ye. Mart, na ebite. Au moins ngani nazaboy. Susi nangeza lako ya la bota. Otambola pena otambola bana yale umuntu ke sala bien ma chère okende ka kuna bo momo sona taka muto yo ne donc a bokola nanu ye a bokola mwana ya entre ta yo no pesi batata mwana te boni boyeko na ko pona ngana ebite so pona nga penda ko misa bima na ndako na kala lenkamu no yo ndeko no yo mo bala sala yo lenkamu so yo le bota mama yo bo na le bota to bimisa na le banda mama nande kono yo mobali mikolo ko kam mwasi wana sala yo nini yo sina tongo yo tania wa mona mwasi sala kama misala na lopao yo salite loko amoninga na yo ya lati teni double complet sikonde na kombi bipango sepelite mama ngena sa musani siko yo ko lamba wo lamba te mama na lamba te si yo lati bi lata lata le so pembo kwa lena moninga na yo lingo lata moninga na yo e boko tako yo ko teka ye o kamata palatino ngo yo ko pisa ngana zwa mama makamsu yo lobo kamsa na oteka yele na oteka yele pona sani bazo ba likambo eza ya vérité ce ko lo bana na oteka yele na mais yem saka yo muta pesa ka bana yane mzambe pardon yetali ngai te so ba boti te ye na sani le kamale bodo yo bomba te o yana songo tobo yo ba ko tala yo malamu na mboko yo mama telema ima soko yo yaka le ngali sawa pona ko yako ba ka bana na ngala le bota na nga mokolo musu yo na le pango yo mama yo ko mama mo ena ka telpon ma kia ta kamera na mama mitaka nini yango ongaje ne pa wa benga nanga Goma be sina benga oza leki na benga o ya parce que zaka yo mo mona moi si boni bino basi oui ngape na za bien makamni so le kala bien bon mikolo na bengi te bo mo ba démarche za ki makasi hein mais na benka juste na ebisa que na ko raisonner au lieu de bafana ye moko kaka ndenga naza te musika na ngai quand même eza quand même bien te nayebi te ndenge nini mama ne azozwa so na ye oui yango na jugé bon que nabengisa ye donc nakomi déjà prêt badémarche tout eza déjà au point lokola naza déjà en nationalité bon balingi que oui na déclaré déjà yango na otinda yo tout justement que n'est pas maman na ye osala tout oyebisa ye que non
naza déjà prêt ya kosala badémarche na ye comme ça aya quoi na ngai nasongela tinda camarade na ngai moko tozalaka na ye mais ye azalaka plus na Paris ya Freddy Male azala na Grenoble na France ala baekutu Paris ye lokola akitaka tro na kini comme ça asala badémarche mpo amemela ngai quoi nayebi ke ozala bien olobi nini place oyo bazalaka lisu te mais ça tout comme ça okutaka na ye oluka ye parce que ça vraiment très important hein? Comme ça quand même 10 ans quand même c'est trop ok dès qu'okutaka na ye quand même osanga signe hein? Comme ça ozuli nga pe numéro na ya téléphone nga mona benga ye na sola na ye non ngani problème oyo eza te yo mo oyebi problème eza te nga kozongele te na déjà na baengagement mosusu wana ozongele ndenge ata yo moko ok na otala nga match awa comme ça na orapele te kosenga te ok tala badémarche osala kosenga te nga mona yebi bon ok likambo nayebi si yo garde ça pour toi koyebisa motu mosusu te ke na osala badémarche mpona mwana ok ça va ok allez ciao ok nayoki ça va ok Han knuffar från John O'Shea. Bonjour. Eza Fanny, hein? Te naza bien. Naza juste ka na kwena bino na kabino ezala na kwena bino. Pardon tata mwasi abana mwende na koma tina ndako eza te. Baobenga mpe mwana classe ona obete lokwa na ye matanga koto na leka kamba mo. Pona zo. Te no ya na e. Tata mwasi to sola na pona mwana osabe examen te. Ça va nata juste na kwena bino na vanda na ozela. Merci. Gentil. Ouais, t'as choisi ça combien? Ça lit 2 minutes. 2 minutes, hein? Zela non peut sonner libéraux karaté. Ti, hein? Si vous jouez mon beau pamba bondeni. Izalaka te, si vous jouez fortunant, ouais moi. Moi na za classe atayo no yeni ndenge nini. Moi na ba osabe examen na kotika na bimsa moi na classe te bona ya na ye. Na sali ke lokwa aussi ça, ngala ke no na elo na yeli penda o ezabe na mutuya. Na ende na zwa mbongo 200 netika laki. Moi c'est un problème Stéphanie. C'est un problème. Tu vois que yango mazo azan posa mwana kende. Mwana fois kende. Pour tout dernièrement fois que oya na ye pour na kende na affaires étrangères. Ba kangi ba photo, ba bimsele passeport a kende. Et ça sérieux ma na oye biso Fanny. Et ça sérieux. Fortuna zo kende. Yango mo bengisa mwana ye. Na boite yaya. Moni omwe pe lokwa yango mo mtatindi mbongo pona mwana ngoki bopesa ngamo na ke na mbongo ngo na salisise ba photo na ba bilo pona yo zo mbongo mbango adresse na notice ko po ebika te na okipande mambo te baba ngweza compliqué ko tabu ebima bweno na kanjo omoni mbongo nde mbango biso batwaka na coin a oli okota ka otala papa otala ta papa to mona yo hein malam mbongo nde kamba moto no yana Fortuna. Nana posa mwana Fanny. Nana posa mwana Fortuna. Tika mambozo ça est sérieux. Non yane. Mon kasi tina ke non. So na 8 ans na obenga o. Usanu ko yango no benga ti. Boma. Boy na za besoin kimia mama. Na lingi kimia. Mama, mingi na sa bezate. Donc benga ka déjà na Kishasa kuna. Obima ki afani ozalaki malamu. Na nini problème te mama, na problème te mama. Tika mama nini? Baswami so na nzela to babondisi. Mama na besoin sortir. No to kutana tata mwasi ne. Tata mwasi na bike no ya fioti alingine ba jeter a osela mwana mikanda mwana ke poto.
siko ndenga aza boye mama yebisa ngai Fortuna za lisusu ate siko nga Fortuna ni na omemela bango fo basala mwana mikanda siko yebisa nga na boyaka temba bino bolinga ko imposer mutu bo imposer nga tina suka yango mabe aza besoin mwani akepoto samedi nga na ketika mwana kune pa batata mwasi nela bakoko ne ba mema mwana affaire étrangère po ba kesa ile mikanda passeport siko mama nga mwana ni ko ngala ko memela bango bengaka mwana na yo Darli na malembe fanitika boye mama uikomi ya kanda Darli ngaza mutu mususu pona nini fani ko kusali loko aboya ya mutu alesaka biso o alatisaka biso o azosimba ndako oyo fani loko nini lelo ngoma komi na posa mwana wana ngoma sundola kayete fani loko nini lingi langu sayo ba $100 batindeli yango epesi vertige mwana mama fiota sundola mwana ete webi yango kiye ke fiota sundola mwana mama oyebi yango bosa la ngasambla na bosa la ba ibonia te oyebi katinda mbongo pe ngano ndi mutolia ka mbongo wana oui wa confiance fani mama fani mwana sambate no sambate nana besoin mwana kwa lelo lobby mwana ngana Fortuna so ake poto mwana oza bien fani mwana aza mwana mke lelo so mwana na ke poto fani akuyeba yote aza mwana mke mama avantage kuzala ya ngoma uzoyoka ngai mama makila nanga mwana na Fortuna koyeba nga tiko tinda kana kishasa mama na boyaka ti lelo nga na koma mutu na kende gauche droite na defa na komi kipelekese nyoso na yo mama mama na tosala nini nyoso eza faute na yo parce que soko mema so na nzela tout droit yo na regretta papa fallait papa ça souci papa na sans souci à la tawa ko soka zaki na bomoi mais nyoso ezaki nde linga osale nini nde ngena sala bien nyoso na pende ozogangela nga lelo nde ozudasi ya kulobela nga yango ano lingo sala fani boni mbongo ipesa yo vertige lelo komi ko nore ngoma izali na lobi mama na mingi oloba te omani ngamoko ngamone mnobenga so yaya ngamo na obenga Darli loba mwana ngazo yate ngamo na obenga kumekate fani merci na obenga na bina obenga na boti bino ka bino ni ba ele voyage mwana ngebe na lola fani yoka ngai uza mwana fani nini lesi yo Allô? Bonjour. Kaya yaya, na nina ko samba mingi te. Na lo nina ba problème te. Na za bezo zong selanga mwana ngana Kishasa awa. Fanny malembe, expliquer nga clairement eza nini. Mbala mo zaka na bezo bazong selo mwana na yo eza nini. Na lingi ba problème te na solo na mama abino na lingi ba problème te. Mais soki problème eza expliquer nga na yeba. Fanny. Soko solo na mama, problème mo eza nini? Problème mo eza nini? Papa na yemi taza besoin na ye. Yango malobi azotindela mwana yemi kanda mwana kende poto. Siko na lobi lelo nde tata na ya komi na posa mwana. Kala wana yebaka te ka botisaka yo mwana. Batu musu bazu charge na ye lelo nda nga yo réclamer mwana. Ozokanga no pozo boya na mwana nga moko. Okindoki te. Ngana bi zongisela nga mwana nga na Lubumbashi na lingi na nga problème te. Nazo gangelo te Fanny. Mais na opesa mwana te. Yebisa ye na opesa mwana te. Soko ko futele billet ebisanga mo mama ne na ofutela na lobi boy moi naza na besoin mwana ngate ndem na tinda ki omena mabanga pour libala no pe libano soko zo dondo aneza pour na mwana nga Fanny zo finga ngai uzo bosa na ke ngana za ya na yo ngana mena mabanga Fanny no pesa mwana te na pe na mbongo atiki ofutele te po ya kuna na bina na besoin mwana nga semaine ici la te. Allô? Allô? Fanny mama, Fanny lo kuni nizokosa yo. Fanny. Mama eloko ekosa ngezate zake na besoin mwana ngai. Lelo Fanny zo tout atamo ngomba. Atayo moko esalaka. Mwana nga moko. Papa na za besoin na ni. Ko ngana kwa mwana ngana patinga na Kishasa kuna fona tenga. Atayo moko kwa nini? Fanny yo zo ngomba. Na lobi déjà, nga lobi na besoin ya mwana na nga mama. Oyokinga. Ngomba. Tala bambuta basamuna kiaku kiangani. Lelo Fanny azobosa na Darling o lelo asali bino lelo buzala. Ngoma sundola ka mwana na bokola yete. Lelo Darling aza kotisi na
kola cher azolesa mwana ana aosala nyonso mais fani likolo ya $300 batindi epa ngoma ipesi ye vertige yoka maloba abimisi ngoma ngana mama nde mutoli ya mbongo mwana ozana oza conscience oyebi yango mama omoni esika tokomokoma omoni esika tokomokende mama ezalaka awa chaque jour nga naloba donc nga nazalanga inutile na valeur te valeur nyonso opesa baya basi yo mo oyebi lelo so ofani aotomboka mpo na mwana ebe nga na opesa raison parce que yo mutu osali babisalasa na nzoto ya yaya ozwa zemi boye olongoli ye yaya ozwa zemi boye olongoli ye dernière fois awa obaka te batrompe nga namona te nde obakaka ye makasi ya paipai donc maman comme ça lo yaya lokwa ekeko bayekola obeta minduki so inspiration ekisima oyo balongola zemi ye obaki yango yaya c'est comme ça maman kaka oyebi bino nyonso na yo na fani buza lulenge moko makambo elikala yaya na bino ata balongola matrice na bwaka yaya ya kusambusa yana yo sikonde fana comme na posa mwana ibe pona yo pese top to pese raison na kopese to azola ndeza mwana ne azana droit ya mwana na ye mama ozo luka so sali ba tension na ba crise ne zoka ngana na ta na mema ote donc ota on a misu parce que nous sommes tous na na to discuter na ote mama parce que bana ko no bango a na bana soka ke poto ko bosa na fanya ku yeba ta bisote uzola kanga ko tata mwana za posa mwana kuna nini osa kuna yaya nina nini yasena tukuluka nini ona kati kuna tayo yasena so balanga linga nakuti yesena te maboko na kati ayasa yasena te yakana pardon yasena te o nini tika bloko tosala ezaka na nini yango politi yaya okoyiba na ndako okomitipa mamongo nani eza te sandre yasena te yakana nanu mongo nanga natielanga te saki eza te yasena yaka nanu yakana pardon ana simbisaki onene tension nazwa eloko kuna kati nazwa eloko kuna kati tinatiki mongo nanga siko na kata banzela na ngai bake banzela na ngai malemi yaya pardon ngana alekino natisaka siko na kikose yaya pardon sunanga alekino mongo nanga te yoka soni te yaya ti mpo bakamarade nange ezaka nini yango pesa bato mbongo kuna ya sénateur lekisa ngai oyi kosenga somo lekisa ngai lekisa ngai buzo bapapa mama auzoyiba makili mbongo $50 ka yango sikoyo nayebisaka jo nini ngasala peti na mwana oyoyo oyo lekaonini oyo olekaonini oyo senate oyo moyibi nayebisa yo na bote eloko nini oyo moyibi oyoyo lelo okuta bilabala yo na sasi mwana mobala ayalaka boye to yo luka te bekoyiba osisinga bembundi nyonso sikoyo okominisi una basakosa basemeki ya badeke na yo moyibi oyo ya mpasi wow nakesasa oyo mwana mobala modele oyo ayalaka na yebi te yo so basala yo nini ala yo yakawa mwana okola te mama na aja tena mpona nini mama bilamba nyonso yo yana bezonga na kufa mpona yo soko bayibi yo yana lezo po yo nabengelaki yo lenkamu nini oyo bino babikopesa soni na kata kati mikolo nyonso babenga yo mojibi yo kuna efobo mosiko ngalaka esasa oyo nasala nini nga contre la vie batou mais yale ndikina yo na yete sikoyo yale na mama sikoyo no minito oyo bino mibale bokewa na identité oyo bino botwanaka esasa oyo movanda te mbe makolo pia eyale mpasi mama mwana mwasi adwala ebala te na modele oyo bino boyali yo na balabala ngana balisa dedi awa mwana oyo andekolaka mobale oyo ngana balisa dedi mpiani awa bala mwana mobale oyo Dominique Nitu baboti na dodi na junior bazwaka lebala na kata na mpango awa mwana mobali wana ntango ya kutaka yena na mpango ya yo nzuku kanu zero mikolo nyonso nakoyebisa yo continue bongo yo okomona okolela awa ntango bamvula ekomata awa mbala moko bapesi yo kombo ya leya na bangilisi bakoma opesa nkumbwa nakomi na suka sinelanga tala ndoto
Et alors bien fait. Ah, palais. Perrette. Perrette, ça va te solo dans la. Mais Perrette, ça va t'en faire. N'a évité Bimaki. Mais il s'est rendu finalement. Il s'est rendu tout. Perrette a dit m'dara papa. Papa. Oui. Y'a solo na. Abi. Alors papa. Kinga papa boni. Pierrette yazate abimaki akienda kyotala kamaradi na yawa na kwangu. Nani lobi tulalaki na kolante? SARS. Code. Pesa ipana kama tabi. Olobi papa. Nakomba Pierrette ndenge ni ngata tena zawa. Muya zawu pesa kaka na Pierrette pole ni usala kabui. Bongo karti nanga ya baptême. Nisape na koko kama terati soki ya lettre zate. Muya. Abisuni. Équation nini lisusu Pierrette kaka ya ringi. Pesa wana. Olubi? Abenga yo. Ça va, merci kasi. Pesa ngana tu sola non te. Oh, yani na mboy. $300. Ah. Sikoi wana kaka ya ngai to tukabula biso nyo. Fongolela ye wana. Fongola. Ye pas ye papa. Ah ye. Je kamba encore. Ye. Allô Yaya. Bien Ngoma, tout ça me saute bien. Mais on n'a pas chargé depuis l'objet que tu l'as la peine en courant. Je suis allé à l'Obat. Ok, ça va. Il y a mon épice en bicou. Il y a peut-être l'Obaka en comprendre. L'Obaka en comprendre. Oh, comment on a cirage? Oh. L'Obaka, l'Oba. L'Oba tout comme. 10. 15. Oh, si c'est là, cirage. Ah, ils ont 20. 20. 30. 30. 45. 45. Ok, ça va. Tu sais combien? Toi, c'est l'Oba qui. Ah, ouais. Ouais. Ça va, Yaya. Ça va, merci, Yaya. Ça va. Yamouya. Moi. Je vais passer où il est. Eh, Yamouya. Allô? A retiré forme, t'es tout. Ah! Ve. Bientôt, on va $150. Pour la macarona, Yamouya. Il y a 150. Il y a 50. Abi C'est $50. Passa $50 pour le macarona. Dans la classe, parce la bus, papa, on a $50. Oh, n'endez-vous ni vous le dites à $300. Papa $100. Oh, papa $100. Alors, papa $100. On a $100 pour $100. Yamu yo $50. On a $50. Yo comment vous comptez biswa? Yo comment gouvernement? On a compté bien papa, ya sous clair te. Ah. Ya sous normal. Ngata te ya mwana na kama ta kamari, yo kama ta 150. Et puis avant pesa na mkoda so boya yo la pérenne. Tete no bingendeni. Yango basa kumonela yo. Ini desa la kaka. Non, pour que le bon pesa ke amonela ngati. Ko beto mati. Mwana ko zo oli ngati no $100. Na ebisio. Yo 150 au salaire. Non, somba basi la bus na ngami suna tikala na on pesa pe ba droit d'auteur parce que il faut la foutre pe ba droit d'auteur et pour le reste non somba ba nini lo na ngami mike zangi papa. Droit d'auteur. Sokoda continue tu ba nous pesa te yo pesa ndenge. Oh papa, droit d'auteur na sens que on est là somba si la bus à $10. Vous soyez sensible, kendo kama tambongo. Kendo kama tambongo. Vous avez useka. Vous mela, vous komi code. Ça no ba jeter $100. Okani code.
$15. Okangi kwa ninga le Nakangi papa 10, 15, 25, 45. 30 zoba 30 45 na sou. Papa 45 na sou. Na ozo $100. Soki na obimisa mama na mokulu plaso. Bondima te. Na ebiso kaka. Tala kabo biloko yo dinga kaka. Kikabo yo zabu. Na kulukela jiparusi. Pour ça la bien. Omoni yo mukolongala ko salo eloko na koko sala. Percussion. Tambour. Wa, c'est bête bat bébine. Yo eloko ezani yangwa. Yango. Papa, on a besoin de carte électeur. On a besoin de carte électeur. Mwana. Siko so lelo bayebi ke mwana naza mwana ngata za mwana fani mama botanga wapi? Mama yoka kasi. Fani ngwazana so zana pasenga inana. Pasenga ekasi ngamona sola na ye. Mama pesa téléphone makasi ko boya mandeni yo pesa téléphone makasi to sola na siko te mama. Mama. Ngana na besoin de perdre libala na ngate na besoin de garder dignité na ngana libala na ngai malgré ko finga malgré nini na besoin de garder dignité na ngai na ko pesa mwana te mama na ko pesa mwana te fiota na drozo mwana wana te abala ni fani ni mwana ngana ko pesa mwana te yebisa fani ngana opia mwana te alesa yoki ba bêtise oyo obi ba avantage combien ngana nango awa sika mbongo ngana zo aya ngona tindela bino kuna boso vivre na ngoti. Si on a peur de libala, on n'a pas bino to suka wapi mama. Na kokita mutema ndeni. Na kokita mutema ndeni parce que tension za déjà au matangai. Fanya benga lobi na ngama be gangi ngama même ko finga ngai apporter ba insurance en fait ngai. Ke ngana mela milangi wapi mama. Pour nini boyeko, respect quand même ezala ça leki na respect faut ezala. Malam. Mama, omoni oyo sala na nzoto na ngai. Oyo luka na vie na ngai omoni retour na ngolelo na omoni na komo sibi mais yo koko boma mutu papa na yebisi yo docteur alobaki na zonga mokoloni siko bana yo kenaka kale tina ngongo yo ya solo yo yebo pinga suti te siko na kena luka monganga ndenge nini so na yebite ya ale na uti kuna pa na ye mwasi na bina nga a voyager ke matada ozonga dans une semaine so na sala miracle mama kaka lobi oyo la bengi ngana butu awa lelo oyo lo bani ala ke matadi ngo kena maboko na yo no makolola yo to akende batu bakenda ala bengi na butu si c'est lo yo bimi awa batu na ba nukola ta mon côté yo so kenda ki po yo kaka ko twanga mbongo siko yo yawo lo bakala ke matadi moi si na lobi ko na ndimela moi si bianga bongo ko luko ngana makamo na kufala yo awa te pisa papa pardon yo ndako yo banana ngala ina yiba dongo ata misile bungi kaka ngai nde na ndako oh mais identité na yo yale nini yo ndeko yali wana komo na yo ngala kende na papa na lingina ngai na simba yo te pardon pisa tika boy la yo bi pisa ngo ma oyo za ko lukira ba problème oyo za ko lukira ba problème mama mama sanda lobela ina bande mo bande kama kelele ma atana zo mutawazara balabala mama na yebiso yo akolo zombongo yo la lo bakina kene pa monganga yeba na kenati ti ako yawo akolo bananga ba lo ya la ke matadi yo na yebiso yo sera ke zoka mama ko lu ka na yebiso yo na mi ko patela na tongi sa lobi ya sénateur siko bablo mso ya mo batala ndenga okokosila ya le mutabengi mama na butu na tonga ke matadi sino no to mono na point kuna bovandi bomela masangati bazo benga yo bazo kumiso kutu sena omoni ke bosani alabi na yo pesa mama alabi na yo pesa mama sénateur alabi yo pesa tika pesa mbona mama na mbongo mama yo pesa mama alabi na yo pesa mama ezani yo pesa mo yibi na lobaki nini akabati mo susu ali kabati mo susu ali yo boti maseke na yone te soko le kamuni na yo ngana sale tu yo ti to pana moni jamul kala la tene nga pesa jamul kala ko pote jamul kala na buzoba no ata ya mukolo ke pote na buzoba jamul kala pesa mbongo yangu yo na moni ne to pana ki ona tika yo na limizo yo soko yo kuti ata mo etena yo ya fufu yo ke yo mto pesa ke mtu makasi na pesa ni soko tena jamso yo lelo soko moni be mo ete kanga biloko mama mtu na fufute moni yo babilo msuzo zala sika obenda ngana loyenge boete lobaka yiba ba sur téléphone siki batuna staff bilo msuzo pe mama lobi bo pesinga na espace na bi espace na kimuyibi
lukelanga 30 Ngasa. 30 kaka petit na ngai nasala eloko wana natiki bato na staff te yo silobela ya mami tumba yake ute Luanda pesa $40 osala na ngoni mais lelo vi $50 mama osala bilo mosusu koma mutu ngana mbono pia ote sanda natiki bato na staff te mbongo ya mami wana yango nafutela ye ningo wana telungi ozokomoli kwa mokolo yayo koza na omwa mokili kwa masanga oyo yaya na yo 30 osala eloko te $30 ya pamba na ngana pesa $30 kemia masanga sana siko bosali moto osengela uswaki ozwa telefone ke yiba oke sa bastaff lokuna tona na mbongo pesa oti sanda ba chérie. Tu as un problème? Non. Hein? Oui, Kala. Oui, Kala, chérie. Nalala qui? Nini? T'es chérie. Non, tu dois appeler la maman. On tu bien en asiko. Alubi kuna Fanny sali crise na lubumbashi kuna. Fanny? Oui, maman zata na 100 francs te na maboko. Donc il trouble nga mutu. Ah, pe na zata na mbongo te na tel na saki na fouiller na za mbongo te. Donc na ebité so basali ndeni na ebise kuta kene kana centre mo pembeni wana ka ba meko pese to. Chérie, ok. Obenga te pourquoi? Hein? Te omoni na Non, famille na yo eza famille na nga. Si tu as un problème dans ta famille, il faut directement m'informer. Hein? Ok. Soit $600 dans la chambre. Il faut la poche à veste dans la bleue. $600 ils ont un petit de la banque. Mais non, Non, allez-y maintenant, fais ça. Fais ça parce que tu es malade. Chérie, na ebisi maman azwa mbongo pa ya maman na voisine wa te kama pa pembeni na bango wana. Comme ça, après ça dans l'hôpital, moi le aéro agence déjà kangami. Maman pa bungse déjà ba identité na. Il faut la tinda ce qu'on a identité maman. Donc non, tinda on ka lo chérie. Merci quand même. Ok, fais ça le plus vite possible. Demain tout le matin, ou tinda le bonbon. Non, tinda chérie. Non, santé n'a pas de prix. Hein. Si quelqu'un est malade, il faut qu'on soigne le plus vite possible. Oui, je sais, ok, chérie. Ok, c'est fini. Mon amour. Je suis là pour toi. C'est fini, ne pleure pas. Ok? Merci beaucoup. Nabiboye, notre soin a l'enca siko. Oui, après c'est un bongo, mais n'a préféré yo kanganan maman. Na préféré au sol na famille. Convaincre ye maman, ça la pour ngai. Si vraiment tu m'aimes, comme moi non li bosso, maman convaincre Fanny, nga nazo tinda mbongo lobby. Maman yo kangai. Nazo tinda mbongo lobby na agence comme ça, convaincre Fanny lelo. Azwa avion oui, amata avion aya awa. Comme ça température akuna et si pour bande quoi faire tout ça va continuer comme mon aïe. Bon, on a toujours retourné ma moana. Alors, on est très bien, on a appelé ça moana. Protection à moana. Ce qui moana yekuna et qui famille a fait, tu vas récupérer moana. On a perdre le bal à maman. Convaincre yéna on tient dans mon lobby. On tient à $500. Comme ça, aïe vraiment maman. Ah où me la coûte une semaine et c'est bien. Komi tungisa mate ngamo na yebi nyonso ngamo na yebi nyonso ndena ko préparer à cause de la charge na ngai maman ça la ngopo na ngai pardon je vous en prie. OK maman bende batoi aïe ça ni camarade ni ba voisin kazo ya awa parce que ba ko trahir ba ko te kapé. D'accord tout ça OK. yana yo Fanny aza na posa na yo mikolo nyonso oyebi eloko azobengisela yaya nyonso wana soki okie kuna yaya okozala na kimia po tosala nini tosauve ye Fanny ana lubumbashi ayo kuvanda banda tongo bima kotambola eloko nini ozozwa derlingi aza yana yo Fanny baninga ifale kuti ozalaka misengo nde bubotemaka bino mibale kokontaka nano oyo te oyo aza mobali ka ye moko Fanny mama zongisa mutema sima kanisa nde na buta bino Fanny nga mama ozosisanga na mayele ngomba papa Fanny songa na tayana yo wande kuna moi stock ndi pai tozongi pai nga condamner mama liboso na libandela makamna ndo condamner mama mais na kitali to kinde pai tozongi pai ya darling azapeka yana biso
quelque part tovivre na nsima na ye fani sho eza te sauve mpe kaka libala yaya ndima okende kini omoi so ozondima kaka otikala kaka na lubumbashi epe bariske okokuta mpe na famille mpe ya vengoma wana mpe mpo bamamona nini omoi teke ekoma baprocédure ebelebele yo mosaka constat bajour nyonso yaya aotindelo te aobenga te mo système ekoti na palin ozwi lipolie ozwi mailo bomeli bulea bule bino so bosangama na loyengi nga so na maso santé na nga mteya na risque yaya neti eloko nini lisusu ya mpasi eza wana yaya ngomba yaya na bino azwi $600 atindi yebisa ngai fani na kati ya $600 wana aza na bénéfice te atikala ata na mokie te ukuna okokende kolia na ofele nyonso ofele kolata kutu okotuna te eloko te lukaka ndo convaincre na malembe mpo quelque part azali na raison nao balukela opama tobondele biso mibale me koluka tosandi tosilikela ye visa kondeli nyonso kolinga obala mwasi darling akobimisa mbongo kobala il faut kolepa fani olepi olepi asimi nzela akei kobalula maloba te papa moninga libali kufaka likolo mwana zala motu kanisa ngoma sundolaka mwana wana lelo fani ikomi basandolaka ye te banda kotinda mbongo bino nde bati bosali batrafic na bino izalaka soni d'abord soni ya liboso nanu yo mwana oleki tata na molai oza komona oza na yo na basoni na yo mais soni le plus grave yango wana mwana oleki tata na molai yebi bali ukutala baninga luzaki ne bango Niko Sege lelo akomi cameraman muneni aza kusala ka musala bantu baza kusepela mutu luzala kane yawo luzala ke kusala biloko lokola manjanja luzo beta kabui frère papi kungenda yewana lelo ni alimani nani muyembe yakolo lero kuzalisha ngute umoni kuyibilo ibanda kana ndako lobi bima kadibanda ikuzala teke papa lola ne seneteri kunene na parke akama taki nani biloko ya batuto sala sikrokerie ezali na sensité zala mubadi unieri o yayene bino ala pesa kanga na matiritini nini yote koko uzana lukula ilanda fe makine o makine ya ilanda fe makine o ile kine fe kiti wi paye ile kine sina sole na yo clair ngai kovanda ana okokate lupangu eza munene bokozwa ta likanisi moko te boteki ndambu ngana na besoin lelo nalanda papa leki jamul kala o aza na Londres to na kiti bobo tininga ta na Suède pa chiko de fer kuna na kena ngo vanda kuna na sima na bango olibo traîner nga na vanda na sala lelo te ya lalo baraka ke mbongo nende mtezo vanda biso mbongo nende mtezo lesa biso na sensitive chiko itangu lubi ulanda tatele kineyo jamur kalala tangu lusolo la kanene telefone ayibise yo ke akenda mikinzi eputu na ndenge batekele lupango tu lelo yo vine yo ndenge nzambe atindile yo ezali kaka ngende yango na potu ngapo sana nga uzala ndimu kama ta conscience tatele kini yo mususu gile simao nzete pembeni ya ibali mbula te akavuka kati alubike yaka Luanda usari kaka batrika seri ya yeki sasa ndenge ba yeki nzila makona ba president kari lebo ti bazongi Luanda monenite kaka pona kutika imagine yo ni nakatela pangu pona yo kenza mikenzi ya puto usakumona iza na chance te Didier Ngangala banguni Didier Ngangala na Luanda wana papa tokenda na gige Ngangala na wana lo Didier Ngangala asukisanga na soyo aza l'homme de parole sokumoni Jacques Bongo siki izali ndeyeta naza kumona lukula oyo naza kulubani yo za kusala ilo kuza kusala business na business wana yiba kezali nsuka ni lomba ilanga mulangira mbebe so ndongo so nadika kuteli manani pembeni ne yote
dikembe kutwa kosini ye mpenza donc oza lokola vie américain vie américain atika kisasa kala akende États-Unis tala États-Unis basiketi aleki na ndako na bango na molai tango zongi lekini ya tata na bango boti ye asukini tata sukini yo banda kaka na tili zinu papa na mela kama sanga ye makasi masanga ni bino na zuko kangote masanga ni bino zuko ba memi ye ni mete spander alangu kate alangwe milangi buaki milangi e come tango yo ke nani via americain tu kende so di kolezo kende yo ngumu kutale o ngana langu kate kuzonga ne baluele idesa seti makolo na kati mutu na kati makolo di banda makangi kitende yeruja ndenge mema kama sievro via americain mudai le kitata mwana isoni abengi nga na banzela na nga na nga c'est bon luau yaka sa kamata boya bi eza muleka ma kamata solo ne alors luau mais izoloba nango te eza kuloba te soki ezalaki makambo ebongo te naliboyaka nde kozala pembeni neo tala esika vie américain nalobi pesa mbongo nini yango nga na zwi eza nini eza mbongo yo kamati mbongo kwene te mbongo nini nga mele nkamani na oyo ekomi nini mwana oyo sila kutu mbongo te medikama ozomelila nani oyo kisi ya mabeti kombu ya mabe mibali ozomelila nani ndekuni yo sandra ozomelila mama yo yaka mwana ilikola uzali mwana oyo kisi ozomelila nani senateri kisi ozomelila nani kisi oyo formation ni vraiment kisi oyo ozomelila nani kisi oyo senateri ozomwana ndeni nini kaka sikoyo tufandi na yo napesi yo toli oyo deja american na basi combien basi wana mutu azotinda yo oyibaka na ndako mpo kendaka kopesa bango eyalaki nani aluka yo na modele oyo senateri kenda osalina mbongo senateri naza tate neyo manengelo vyeki ngani fukama wana nalobi na yo fukama epi nakosalela eloko moko te longole bilamani longole bilamani boni boloko papa asila te fukama wana fukama omeleli mwana imeleli lokiso ya zaka oyo imeleli lokiso ya zaka zela Odini. Bonjour. Mwabo? Oluka nani? Fani azati. Fani azati. Oyela faniti. Siko yemo mtu oluka azati. Siko na sani nakotsa. Oswana nani? Esa fani suki oyo namuna ngosute. Yona mongo nzi mtu neza na fani azati. Esa soni bo faka Fani azati. Fani azati. Na simba ote pardon. C'est quoi ça? Nini on biso baboni? Lekisa kuna leka. Bana mkoni mtu ayo lukanga yo kangele pa. Yo mtu obalanga. Bana suke ke bana o. Otanga na liste no ya femme de nuit na. Fani, solo na leki na yo ha. Pour ça ne soit pour tester. Viens bébé. Koti déjà, tu vois le balbal. Yo, so ba koti si. Chérie, viens s'il te plaît. Azafuma la ngai. Bumaka. Oh, yongo skanda me do nyongo pesa ngati. Qu'est-ce n'est pas bizarre? Ya pesa ngati. Ngoma tuna na bakiti. Ngoma moto ko lukena kiti. Oh. Tika kitu yaka na wafanya sute yaka wafanya sute Elo bonde lolendo kidogo lumba basala luza
senga ina ya toswa nayo yango ndemba kasi ya non solo no bon to la place on to vende akana sanité bo ata yo donc ngomba sundolo seki ngapi na tika masolongo zane bon omoni ezaka chéri omoni ndeza befo ozala na confiance na nga ndenge aza confiance na yo yo mpe fo ozala na confiance na nga comprendre masolo eza ke naoke Kinshasa naki na mpona libela te eza kaki nake tracé chemin mo boye donc mpona yo mpe lelo lobi okita kuna nde mwasi nyonso aoke ebunda mpona mobali nakita esala bien ke lelo lobi tolongwe na Lubumbashi toke evanda na Kinshasa yona obaki te na okoki ebongo te fona nayebisa bebe na nga ayebake na okende ela na ndeni donc Fanny ovandi orefléchir okende Kinshasa donc otika nonga ala Lubumbashi ka mpenza boye musko zela na zela ngani mna na cité loba kasi loba Fanny ah vini nga dépendant na yo oyebi yango très bien olobi yango mpe bien dépendant na yo soki so okei otika nani moribon te so na keti siko nde natiki oke okufa nayebi ke te na obeta kuna papapapapa nde eza gauche droite na otindela mbongo après nsima mikolo olandanga mabe nyonso ezana onika ovivre na nsima nanga mpo baleki nanga saka na ano bakamarade nanga basaka na ano eza te na ndenge mabe te nazo comprendre te famille soki papa boni bino malamu yaya basukali nyonso wana kuna na kati ya bokali nyonso esili oyo osombaki sashe bisika bokitisi nayebi te mama omoni ke nazosolola elo ojuge kaka ya koyebisanga ngo na miso ya mopaya te yo moko limbisanga mama kasi ono esali mabe mama tuna ngomba ye mutakenda osomba ngo ayeba place ezali malamu permettez mama nazala na soni zala na soni oyebi ndo mosusu place osala ngo te fo pa kosala amama na nga abokilo na yo mama sasa magie osali ezali na mboko mo tika lobi na bia tomelenga mo na sombe bombongo ozwango waye mpe nayebisaka soki ozoyaka epai biso kolataka bilamba nga napesaka o te oyo chemise onga napesi yo siko olateli yango nini ti oye awa mpe esala simo na bomba natioka lelo ti kolata yango so tomoni ndeti baketi yana nakani napesa memoi napesi ezali mpo ngomba modele akosala o désart nayebi te te funa meka tika okende ngo waye nga mona oyeloki na ndako